déjà na se clarifier les sous parce que naza mutu ya justice. Ndoki Kikongo. Sorcier, c'est ça le français. Na loba ki na bino ba terme na biso oyo na ba langue na biso, ce sont des dialectes. Oko convaincre ngaite un dialecte n'est pas riche en mots. Okosi yebisanga kombo. Dialecte ezali riche en mots te. Na démontrer ki yango na place ndoto. Rêve na Kikongo eza ndoto. Prophétie ndoto. Révélation ndoto. Cauchemar ndoto. Buzoberi ya select ya dialecte na biso. Et puis dialecte pour ton information. Keba. Mama yoka papa yoka ngai. Dialecte eza kaka na Congo te, partout au monde, kaka na Amérique awa. Na Amérique toza na 50 dialectes. Papa mbala yoka ngai. Na Amérique pamba toza na plus de 50 dialectes et plus de 20 slangs. Alors, dialecte, mutu moko ako progresser na raisonnement na ces dialecte azate. Ba noir américain na États-Unis baza na problème ko zoba misala parce que mingi kat na baza ko raisonner, baza ko lobaka ba langue autre ko bengaka na Amérique awa, ba iboni qui sont des dialectes et le dialecte n'est pas riche en mots. Partout que dans le monde, chaque pays a un dialecte. Donc, moi, je viens ici en tant qu'un intellectuel pour régulariser la situation dans le studio Oyo, pour vous dire que quand nous allons continuer à raisonner dans nos dialectes, que Ndoki, Mutuka Lipa, Ndoki, Mutatebo Ndoki, voilà, dans l'introduction, on a très clair que Tobima, dans le raisonnement, il y a beaucoup de dialectes qui ont fait progresser du sauté. Un pasteur Oyo Atangate, a différent qu'un pasteur Atanga. Mais si on a un contrôle parce que batebele bako ya awa yo ngo pesa s'oppose à mabe. Ndoki par définition et pas na biso mutu oyo aza na capacité spirituelle ya kobima na butu ya ko créer ba mystique. Bon papa na banza na kena ne papa lutete kuna. Oui, merci beaucoup na kopesa nga parole. Mais je pense que papa Zambouano oza ko se contredire yo moko na sujet oyo uti ko tiela biso. Mais ngana koki ko diebisa directement que la sorcellerie existe. Soko lingi ngona nini na français te mais kindoki ezali. Po na kopesa exemple moko. Ngai nazaki na camarade moko tosi saka na bango na nini na humanité. Po na kena kotanga na matadi tosilisaki na nini na biochimie kuna tozongi Kinshasa ame wana akomaki kosala na BCZ na Kinshasa wana un boga tovandaki pe kote moko na matete bon ngana banaki kosala na mama ye moya banaki kosala na banque alors azwaki fiancé na ye moko bandaki kovanda na Selembao bandaki kovivre na ye ami wana azwaki même ba cousin na ye bazo vanda ndako moko azo futela ndako bango nyonso bavandaki wana. Alors il est arrivé un moment ami wana azwaki nini congé poko bazaki bayombe abino fonaki notala papa na kufa ifanaki etala mama na nini na mboka a se préparer asombi babiloko azwi nzela aketi na mayombe kuna avandi na mama na ye mama sepele nini banoko baye bandeko ya nini ya kote mama bavandi. Alors basololi noko na ye aye wana atuni ye oso bali habite noko na bali te mais naza na fiancé
noko na ye asiliki habite yo koki kosala biloko ndenge wana te sans que o aborder nini o senga biso permission habite nga na si naza mokolo naza kotravailler naza na droit naza libre ya kopona mwasi oyo nga nalingi kobala noko na ye alobi okobala ndenge wana te ngai nakopesa yo mwasi oyo kobala na mboka oyo ami wana ayebisi ye noko nga naza mokolo kopesa nga mwasi te mpo naza deja na fiancé noko na ye insiste alobi fo boya fiancé wana nga nakopesa yo mwasi ami wana alobi ekosalama ndenge wana te bon la discussion ekotaki le jour suivant ami wana amonaki kaka nini climat ezalaki bien te ayebisi mama nde mama nga azongi kinshasa azwi motuka azongi kinshasa mais oyo naza koyebisa yo eza eloko moko vrai esalami mpo nga moko na vivaki yango azalaki ami proche na nga ami wana azongi kinshasa azongeli mosala abandi kosala ça même pas fait un mois jour mosusu nazalaki na mosala namona kaka bakuse na ye bayi kotrouve nga na nini place na bandaki kosalela na service des achats na mama ye wana babi no dona azali awa ngabi dona aza awa azosala nini no dona aza malade azalaki na pavillon 8 nake na pavillon 8 nake kokuta ami oyo ngai nayebi alali na mbetu natuni dona qu'est-ce qui ne va pas abi mon frère makambo nazomona awa okondima yango te ngabi problème nini abi naza maladi te abandi koraconte nga makambo ndenge epasaki na mboka ke balingaki noko nini ainsistaki apesa nga mwasi na bala me nga na boyi me moma oyo nga naza koyebisa yo donc naza maladi te me nazosumba lisusu te ozolanda nga bien nazosumba lisusu te akendaki na nini na polyclinique na matete wana ye makanini bana avant kutake na polyclinique banani poison kata na mokuse do poison batela ke poison non laisse-moi continuer batela ke poison te Paul nini ndenge avandaki wana selon nini abandaki ko expliquer wana donc azalaki lisusu na intention même pas ya kolia na ni pas mama na ye ozoyoka po babandaki kovanda pe place moko na noko na ete atiki bango azongi po soki ezalaka poison je pense elingaki atake mbala moko mais azongi nini non laisse-moi koseka te po je pense que nayebi te oza congolais oza africain oza na parole prouver la sorcellerie kene mbangu prouver la sorcellerie ozozwa ta mingi kelanga parole papa Zambona tikela parole na continue oui à vous non nayebi te po lokolo oza na Amérique je pense que changer banini olingi susu croire ni c'est banini na biso aboki comme Ulysse qui a fait un bon voyage wana akufa pona nini abandaki su kosumba te basali ye purge aza kosumba te ake na polyclinique badocteur batali bamoni eloko te ami wana batindi na mama yemo aye kokufa mpona nini abandaki kosumba lisusu te soki otali mwana mobali donc ntango aexplike makambo nyonso wana mais okoki kondima yango te epuis nini tobimisi corde ti na nini na lupango na bango fiancé na ye aza wana aza kolela lobi dona asali eloko nini mpo alingi abalanga biloko ndenge wana même famille na ye mosusu bayaki wana et je pense que bandeko na ye na mboka batikali kotia makolo wana te pour te dire que la sorcellerie existe nakoki kozwi le deuxième exemple nga na bandeki kovanda na nini na bandeki kotanga toza pena ta mingi te loba oke na deuxième exemple oyo ya liboso namoni nanga kindoki wana te non zela c'est une maladie seulement koexplike po maréchal bajaponais bandeki kotonga yango nga na nini na 80 te na présentaki examen d'état na nini na matadi wana ezali ta bajaponais babandeki kotonga po maréchal alors il y avait un papa nini riche moko azalaki na nini na matadi wana azalaki na banini baikala biloko ebele mais butu moko po bajaponais babanda kosala na butu ale na butu wana kaka bazalaki na ntango ya pose bamoni kaka moto moko ekititi na pont na ntango wana po esilaki nanu te mais baremarke moto moko euti likolo ekiti elekeli bajaponais na nini na butu wana babi te eloko moko ekwei na nini na kati ya po babandi okende mbango le fer akopusa bazopusa na wana eloko ya moke ebandi komata bakomi pembeni bamona kaka mutakala mutakala bazwi ye batuni ozosala nini azokoka koloba te bajaponais tellement ke nini bakomprenaki te babengi polise na ntango wana
ba gendarme ba ye ba remettre nini mutu wana na maboko ba gendarme ba membie ti na nini na corps de garde ba tunie après abandi koloba no na ye na uti mayombe na yela na yena nini na matadi awa na ya kolia neve nanga mais na komi na nzela na komi kaka na po wana et ça Cécile et ça Cécile le jour suivant ko alala ki na mboko ba gendarme le jour suivant ba bengi si neve na yo ana ikotala a reconnaître noko na yewana ozoyoka. Donc pour te dire que ndenge yo za koloba na ebite merci na banza ba nini ba culture to zokuta na ngona ba poto yango mteko ko changer biso ba makanisi ke to nier ba makamsu to vivango. Je pense yo moko ndenge yo za wana oyebi yango très bien que la sorcellerie existe bandoki ba existe bien na banza oza ko nier yango deka na yo to yoki yango ça existe. Deka na yo merci deka na yo aussi opesi biso yango oyo yo za ko supporter kindoki ya liboso kawana liboso je sais clair que ba médecin kaka bat bakoki kopesa biso autopsie ya nini yango akufelaki mengai anatana na bolandi iswa na yo ekoki na kozala batira ke poison et pas nécessairement que la noko na ekoki na pe kozala musala pe kaka ekoki na pe za mwasi na pe kaka ekoki kozala donc bref liwa ya mutu enquête il faut faire attention pour confirmer liwa voilà pourquoi ndenge au lobby yo peut-être Amérique OK échanger yo bien sûr que oui Aboki comme Elise qui a fait un bon voyage. Il faut qu'il y ait une différence entre yo mwana ya diaspora na mwana ya kibokolo. Quand il n'y a pas une différence entre yo mutokei na Porto na place nesika Amérique na mutaza na village tu es malade na naza malade yo mutokei na place ndenge. Moi j'ai appris dans ma vie que okoti ko mona teke mutakufi okene ko pelisa munoko na yo ke voilà akufeli parce que ndoki ayayi ko liaye. Non, laissez au médecin de faire l'autopsie pour nous dire pourquoi il est mort. Peut-être même que na kata birone kana batila ki baba kindoki na voilà pourquoi ba mabale kufi ba famille panzani noko ndoki. Na waza ko prouver que noko na yo wana mutu abomaki. Rien. Quelle est cette intelligence que vous avez pour nous prouver que nous connaissons Taliaki? Vous obéri si vous obéri na makamotali kindoki. Mutandi makakendo kiazali mutuana akokoma kaka na bassesse ya raisonnement na vie na ye. Et keba yo mutuza na kata studio na mutuza kolandanga mutundi makana kindoki. Naza kotiaka yoja na groupe wana ya bassesse de raisonnement. Oye mususu o mote ya ki pasi hapana po maréchal wana et puis yeko tala motakala et puis tatanga confirmer que ngai mutu essence sila ki ngai. Na olobi pe osali biochimie. Je ne sais même pas pour ce qu'on a utilisé pour science et qui biochimie na yote. Comment muta sali biochimie na yo muta sali biochimie oyebi que signifie carbone, phosphore, babiloko yo comment combustion et ça les maka entre gaz na nini pour monter kwa kopela. Et puis aujourd'hui tu deviens un ignorant pour accepter que quelqu'un a koyi ko utana boma na avion ba butu ya kindoki qui est l'incarnation. Na eda ki bino pede le départ na banza ndeko yaki na reta. Je vous ai bien aidé avant boya kebo keba. Na kala ki bino déjà que Nzambe a dans des ministères. Ministère d'omniprésence pour être partout au monde. Yekaka. Na ministère d'incarnation. Kobongola eloko ekomi makila Adam mabele a komi sango cher. Ça c'est l'incarnation. Kolo Yesu aye abotami. Sans que moi c'est mbaliba sangana. C'est l'incarnation. Biloko Nzambe kaka mutazana ngo. Yo ndeko nangayo kondima kana bandoki. Ti accepte que mutawiko ya na banini na bamoto. Au petit exemple, oyo, tu as un petit exemple, bah étoile filante à boutou, obino bolben avec ondo qui a l'équipe à boutou, si un avion et les cas qui a tout moto. Il n'a pas 6 mois passé à Washington, État à Virginie. Médecin moko na kati ya bureau na ye atalika boye pa libanga moko côté boye ko ina pemena ya bureau ne pa eza ko pela monte eza ko zika. Makambo eza na internet na ko pesa bino ba ba ko nyabazo yango. Tango atali abi oh non oh eza météorite ba mabanga euta kana likolo ekimaka et puis soki eza butu okomona monte peli on appelle ça des étoiles filantes mais en réalité eza ba mabanga ete tukaka na espace et puis ekimaka libanga wana ekweyaki discussion ekweyaki nkolo ya ndako abi libanga ngo ya ngai parce que bakena ko evaluer na musée ba na musée d'archives ba ko ba été ça à peu près ba $20,000 ko ko libanga oyo nkolo lupango abi dédommagé toiture na ngai c'est pour moi les médecins qui dit que c'est pour moi parce que ça na bureau na futelaka dossier wana ezaka kana tribunal ti lelo yo nani ko libanga wana namu ko $20,000 wana mais soki ezalaka na Congo oh bandoki bayaki na libanga wana ya moto boy na boy. Oui, aux en Amérique, aux en France, mais au qualité, poto ya